Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour la grande famille de Maman BBC, bonjour Nabino, bonsoir, ici que les hommes et les bino partout dans le monde. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Voilà. Meilleur V, meilleur V Nabino, bon année Nabino, ici que les hommes et les bino partout dans le monde. Voilà quoi. Maman BBC, on lit comme on les femme ta marque. Oh lobela te Maman BBC, Maman BBC, bandeko. Maman BBC, omoni parfois za ba biloko mususu ejenaka ngai pe pona nga na lingaka vraiment ko toucher ba sale ya Nzambe te. Mais namoni eleki confusion moko ekoti na kati ya bato makasi, ignorance pe ekoti na kati ya bato. Et ozangisanga Maman BBC na ya koloba te. Baza basali ya Nzambe, je vais essayer ya koloba, mais ya ko manquer bango te. Nde ya mabe o na omona bandeko mususu, boye. Baza basali ya Nzambe parce que babimi toyebi bango na caché wana, na étiquette wana ya koloba keno baza basali ya Nzambe. Ba alliance o basala na Nzambe ngana bino toyebi te. Yango mona makambo ya Nzambe na linga nanga vraiment kokota makambo ya basali ya Nzambe na linga vraiment kokota mingi te parce que ba alliance na bango basala na Nzambe nga na yebite. Et je crois na loba lisusu jour mususu ezalaka likambo peka ya basali ya Nzambe na loba. Erreur ya biso batu. Lorsque makambo ebimi boye, bokomi koya ko loba basali ya Nzambe matake kitaki bino boza basali ya Nzambe bazaka vraiment na facilité ya langage ko finga ba fingi voilà. Erreur ezalaka ya bango te, erreur ezala ya biso. Pour nini? Parce que mutu lorsque bimi alobi ke no za musali ya Nzambe, biso tozwaka yemba moko to moni on dirait ye penza nde Jésus. Ye penza mwana Yesu ye oyo. Tobosa na kakeno baza batu lokola biso lokola nga na yo. Femme ta marque, moi si lokola nga, moi si lokola yo. Tout ce que toi tu as sur ton corps là, il est pas anango. Il y a rien oyo et ça li keno. Peut-être Tokyo lo ba keno ye azana na tache wana ou encore aza mosali ya Nzambe. Mais oyo Nzambe azo salela ye. Il y a que non les lois TI, les lois prophétisées, les lois salibo, les lois salibo. Yo po kyo salango. Mais na ta Nzambe. Si tu te donnes à ton Dieu, Nzambe pas ko utiliser le quoi la femme ta marque, a ko utiliser le quoi basala Nzambe nyonso. La grande famille bola na Maman BBC bien. Na moni yango penza oh mataboybe. Maman BBC yo kotisi makambo femme ta marque te. Nazwa ki tananga na otala. Nathalie, maintenant là je peux parler. Baza batu loko abiso. Baza batu loko la biso. Toko misaka bango ba Nzambe. Tolanda nanu moi extrait oyo comme ça na ozongi la bino. Les serpents marchent seuls. Yango moni swabi au milieu de loups. Je vous dis d'être comme le serpent. Yo monata na documentaire. Et si kanyoka, atambwana mama nae, na mobali nae, na bana nae, pour ma propre sécurité, je dis bien pour la sécurité, pour ma propre sécurité, tout le monde est suspect. Pour ma propre sécurité, je vis comme le serpent, très prudent et je marche seul. Nyoka tambola na camarade te, pour ma sécurité, je vis seul. Bandeko, bomoni vidéo on a outi koche la bino. Na yengi juste kaka na
nazongisa bino hein comme ça pour comprendre eloko na ina loba la sœur Tamark vidéo na uti kotie la bino soki botali vidéo wana eza vidéo ya kala na ya lelo c'est deux personnes différentes nayebi ke non mama BBC naza na baabonné tant mosusu bato mosusu baabonné mosusu baza bapriaka epa femme Tamark baabonné mosusu bapria peut-être pas ceux qui prophète sitika tenda ceux qui nini yango bakombonga mpe nayeba nanga vraiment te parce que nazalaka vraiment moto akoyeba yeba bato basali ya nzambe te non nalingaka kobatela vous mes abonnés nabatela bino oki ozala peut-être osambelaka epa pasteur Mike naya koloba eloko moko ya mabe ya pasteur Mike oyo peut-être okoloba nalongola na libone na nga parce que tomonaka yango so oza fa na mutu boye oyoki keno babeti bordure kuna ose désabonné bolamu nyonso oyo encore baémission ya bien nyonso oyo apprécia mutu obosani kaka mpo kaka tuteli o bordure makambo yango ezokende bongo sur les réseaux sociaux. Alors moi mama BBC je préfère kobatela bino baabonné soki okose désabonné epa na nga epa na nga nalobaka mutu akose désabonné epa na nga il faut zaka mutu moko oyo réfléchisaka te soki oza mutu mpenza oyo réfléchisaka olinga kobakisa ta un plus epa mama BBC okobakisa. Alors là na ye mpona kotouche mpenza basali ya nzambe te naolinga kaka na faire voir biso nyonso tofungolaka miso boyoka kaka eloko mama BBC azoloba soki nakoloba eloko moko oyo ekosepelisa yo te eza munoko nasengi bolimbisi bomoni sœur Tamark hein bolanda siko video oyo en fait moko na bazambala na nzoto na bakipa na banini ya tuna etadamu na ye yebisa ye hein tiela biso video wana mobimba tia video nyonso mobimba la fille de Stella Ndimba la fille de Dodo Kambai la fille de nazo yebisa yo ne suis pas n'importe qui tuna de nile simo monda lelo tozo fanda yo mutu moko ta ko tsama boko n'importe comment etadamu na yo toyebi te vi na yo toyebi te otambo na nzambe ndenge ni toyebi te na ye mutu ndimbo tsama maboko salité ongotama maboko bien aimé problème eza awa to Satan ayebi esika aza ayebi esika akui. Nous allons nous retrouver encore dans la prière à 22h. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Paix et grâce à vos demeures. Je souhaite que la paix et la faveur vous accompagnent. Bandeko Bolandi. Moi personnellement, maman BBC, ils ont regret. Non, pesa bango donc, na liye kolongola bango basali nzambe te. Bandeko, toke na ba église, on nous apprend encore toujours que non. Bomoni kanda, il faut qu'on ait contrôler kanda. Parce que kanda, ils a déjà œuvre à diable. Lorsque balobi kanda, ils a déjà œuvre à diable, tu verras que non. Diable est déjà utilisé au binisa babilo moko o eza yangote. Oh mon Dieu. Appelle-moi Kota. Ah ouais, ok. Voilà, sorry la grande famille. C'était juste... appelle-moi Kota qui. Toujours qu'on m'appelle un peu trop. Hein. Toujours qu'on m'appelle un peu trop et voilà quoi. Alors la grande famille, quand on est dans Koloba, je crois que vous avez Kota là, beaucoup moins la vidéo. On a tenu la binoana. On a tiré la kibino. Situation au ezoleka sur les réseaux sociaux pour na ba serviteur na biso. Na koki ko chama ina monoko te ezo décevoir biso makasi. Et des fois ezo décevoir biso makasi. Comment est-ce que basali nzambe ba komi ko se bazo se tirailler sur les réseaux sociaux? Parce que eloko oyo nga nazo sepela nango te eza que non baza libre ya ko s'exprimer, baza libre ya kolongola bakanda na bango, ya baza libre ya nyonso bazo sala wana. Mais eloko moko bazo bosana que non baza na batu o bango ba encadraka. Moi personnellement ndenge nazabo j'ai aussi un père spirituel.
abetela ngai mesa alobi que non, oui, je te connais ma fille, au travailler sur les réseaux sociaux. Matière nyonso ezoya et voilà kolandana monde yango ndenge ezokende sur les réseaux sociaux, tout le monde toyebi ndenge monde ya réseaux sociaux ezo évoluer. Mais nako préféré te que non makambo basali ya nzambe okota obeta penza ba bordire et voilà. Soko kolinga koloba makambo ya basali ya nzambe zala na réserve ebele. Sikoyo nga na otuna est-ce que bango tango ba osala tout ce que na to mona ba osala boy ba répondre boye matake kitaki nzambe nanga. Est-ce que bazo se rendre compte que no bazana na lingomba moko o bango ba encadraka eza souci nanga eza pasi o nga na lobi que non pourquoi pas na lobilango peut-être ata que non ata pasteur nanga kolanda ceux qui pas à cause de conseil na kati ya makambo parce que bango nyonso baza basali ya nzambe. Mais eloko nga na constaté et pas certes ta marque azangi ko gérer gloire, azangi ko sa nini ko gérer gloire. Pour nga mama bebe sito na bina zonga na simana tala ba vidéo ya kala ya certes ta marque non na ya lelo yango monaka frère moko boy tozalaka ne quelque part tozala soki na fête soki na nini boy azoloba ke no so moni mosali ya nzambe azana na komikitisa azana na kotambola avec la crainte de Dieu, c'est parce que nano azuite tango akozwa bandeko komikitisa nyonso oyo ezati na yo kaka mabe lorsque alobaka bongo mais nazwa temps na nga na ye komona azaka na raison de komobali wana bosala constat ya kotala ke no mosali ya nzambe soki abandi bomoni aza powerful aoteya bien aoganye ba ame voilà komikitisa la crainte de Dieu donc aotambola na ba énorme nyonso oyo mosali ya nzambe vo atambola nango nzoka parce que aza nango te. La majorité a basali ya nzambe nyonso o babanda bazana eloko te lelo bakomi komona bakomi na bilobela na ba cher bakomi na bambwakela bakomi nazoyeba te est-ce que boyokela kabiso basali biso ba brebi mawate tango ba brebi babimaka bakomi koloba loba kaka bino isusu ne boya kolobele brebi wana na sambelela kai na sala kai boy nga na omona isusu tina te ya komona mosambeli moko abimi ake kotonga pasteur eza mabe surtout soki pasteur wana tiela yo loboko eza mabe mais to welela mpe kaka kokondane ye te. Pourquoi akomi na niveau peut-être ya kocritiquer pasteur parce que peut-être amoni eloko ya mabe na komona eloko ya mabe na c'est-à-dire quoi, c'est-à-dire que non bapasteur bazosunga lisusu te. Pasteur bazo sunga lisusu te. Est-ce que toyebaki tomonaki que non certes ta marque babimi ba sœur Eunice ngana baki eza vraiment génération na bango moi sina mobali bo sunga na te na ndenge moko ya bien bandeko na ndenge ya mabete. Les serpents marchent seuls. Au milieu de loups, je vous dis d'être comme le serpent. Yo monata na documentaire. Et si kanyoka, atamboana mama nae, na mobali nae, na bana nae, pour ma propre sécurité, je dis bien pour la sécurité, pour ma propre sécurité, tout le monde est suspect. Pour ma propre sécurité, je vis comme le serpent, très prudent et je marche seul. Nyoka tambola na camarade te. Pour ma sécurité, je vis seul. Bota la serre ta marque. Bota la serre ta marque. Bota les longinae. Nae bakate ezalaka peut-être ba sacrifice o ba sala. Ya que non ba comme ba sala ya nzambe ba sacrifice ya ba prière ya ba montagne voilà. Lorsque peut-être gloire eye ou encore lipa moli eye et comme aka rage ya kokanisa que non ngai na matama ngenge na sambela ka boye nga boye ba sacrifice boye bi ba sacrifice on a salaté. Non, c'est juste une question. Parce que neti biso ba mama BBC un bon jour mon appelle obi pepe biso peto que za ba sali nzambe.
Mais pour nanga, je ne souhaite pas parce que ça singana kingo. O banda bien mais à la fin des comptes au sambu saka nzambe nao. Yango na to vanda na biso kana baba. Batu bazo koka ko maintenir gloire te. Gloire e comme ça batu bilobela. Gloire ezo comme ça batu na babiloko moko bo eza yango te. Mais ce que tal pardon tolanda en fait moko naba zambala na nzoto naba kipa naba nini ya tuna etadamu na ye yebisa ye tiela biso video wana mobimba tia video nyoso mobimba la fille de Stella Ndumba la fille de Dodo Kamba la fille de Nazo yebisa yo ne suis pas n'importe qui tuna denile simo monde lelo to so fanda yo mutu moko ta ko chama maboko n'importe comment etadamu na yo toyebite vi na yo toyebite otambo na nzambe ndenge ni toyebite na ya mutandi bocha maboko salité ngotama maboko bien aimé problème eza awa to Satan ayebi esika aza ayebi esika akui. Nous allons nous retrouver encore dans la prière à 22h. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Paix et grâce à vos demeures. Je souhaite que la paix et la faveur vous accompagnent. Après avoir peut-être kokitisa mosali ya nzambe, après avoir critiqué, après avoir koloba mabe, nga lorsque nani pasteur nanga lobi na monde na réseaux sociaux ko toucher basali ya nzambe te. Bazala ka basali ya nzambe ya mabe, bazala basali ya nzambe ya bien, ko toucher ka bango te. Soko ko loba zala au milieu du village ko manquer bango te. Loko bande mususu bazo manquer. Nga na o manquer te, na o faire voir kaka. Na o faire voir peut-être na peut-être ata pasteur ou ngo papa na nga pe a otala oba nga pe na zui moi conseil moko euti pa mwana na ngai. C'est juste que zanga maîtrise ya gloire. Yango mona batu mususu babanga na okinanga église te na oki ko voir misa soki ko voir misa pasteur. Bandeko, il y a des gens, il y a des histoires tozo mona na betonga. Outi ko critiquer mosali ya nzambe. Ya ko loba keno batoji. Oh boye botu na boye, ba croix boye, boye. Après qu'on se retrouve le soir pour la prière. Namona ki pe pasteur Mike. Nyonso elekela ki pasteur Mike onenga yaki kote lemela soki dakumunda soki dakumunda. Azaki na cher. Na cher eza place oyo koya na sango malamu. Na cher eza place oyo koya ko délivrer bato. Na cher eza place oyo koya ko pesa message moko ya bien. Ya bana nzambe. Pardon, bana nzambe moko boye auti na ndaku na yaza na ba problème. Aye na kati etonga une église. Po yamba peut-être liloba moko oyo ko fortifier ne. Mais comment ki ko telemela ko loba oyo loba ki ngane ti pasteur Mike. Na condamna qui était c'était juste kaka keno kanda ndele kakiye. Kanda ne wana nde salaki mabe et na sima kanda agir wapi likolo ya cher. Bandeko, bon, on a okota na mozindo te parce que toyebi pe mingi. Cher, eza lié moko eza sacré. Maintenant, il reste aussi à savoir, cher, oh, tout le monde a cher nyonso. Est-ce que ça va cher? Oh, peut-être un janzamba vanda kawana abate la place wana. Basala nzambe bosunga bisoko bosunga biso parce que balobi l'union fait la force. Tant otika banda ko na biso to na ba église to yaka po nzamba amona biso to apprendre sur la parole de Dieu. Tant otika banda ko na biso to za bazoba te. Mais lorsque batu mususu o ke na église pona ko mona ba biloko to mona ba futilité sur na nani ya o mona batu ebele ba boye na bangunzela nzambe. Alors banga na bando sambi na ngana ndako.
Pasteur Mike alobi boye papa kanenge asa inflamaki na ye komona isusu na bolimbisa nga soki bino batu bosambelaka na Bostra na mona ki soupe pasteur a Bostra abimi pona koloba keno wale zaki pe aolobela pasteur Mike ya comment est-ce que yo ko ya na cher ko sona na ebembe nga siko elekelaka ngai. Est-ce que vous, les serviteurs de Dieu, vous se rendrez compte, il y a ban nzambe encore ba brebis. Parce que ba brebis na bomoni wana, eza ba msusu baza mayele, msusu baza mayele te, eza ba msusu ba s'emportera, eza msusu pe aza teti et pas na buzo be lekate. Ma bende sikoyo basali ya nzambe lelo bakoma o yazo sala bino ndenge boza bana na ye bondima kaka nyonso o yazo sala ezala mabe ezala malamu bino bondima kaka wana ekomi na ebite ekomi kiboumbu moko boye eza esu nzambe to sambela te. Bon aimer beau partager la grande famille. Bolimbisa so bino bosambela ke pa pasteur Mike bolimbisa na oloba ngoka na ndenge ya mabete nga na yokeli na mi yokeli mato na dona yoki na dona mi to mi yokeli mawa neti nga na yoki ka mawa na biso batoto ke na to fréquentaka église. Papa pasteur oaza mobali ya mama Tamar plutôt aoloba na kanda mwasi pe kuna azokotisa maloba mwasi pe kuna azokotisa maloba bandeko toza bana nzambe tozo sambela est-ce que tokobetela ngo maboko leçon nini baopesa biso ça fait mal la grande famille mobali azotomboka bauti na prière mobali abandiko loba azotomboka mwasi pe azobakisa yango zomona ba église ba mama pasteur baoboma église. Donc on a déjà dit yo moko boye ya bien te na couple pastoral. Ce qu'on peut pas comprendre que non église lelo e katani église batozo sous une église te bino bo comprendre te bo lo baka ke zata ya nzambe non bo mitala. Nga ezolekela nga komona femme Tamar o na mona ke na mangenge kuna na montagne et na mona ye na poto c'est deux personnes différentes. Façon on a mona ke na mangengenge na ndenge na moneli na poto mais non laisse tomber. Basali ya nzambe bango na bango bakomi ko bunda. Basali ya nzambe bango na bango bakomi ko bwakela na ba jeton na cher. Mena biso batoto vandi toza ba u toza bizengi toza banani. Ndelo ko kanga ezolekela nga. Pour lorsque Seigneur limbisa franchement nzambe limbisa tozo ebate soki nde liloba ngo nzambe oyo loba le temps de la fin tokomona bangoe nenga nazo yeba lisusu te bosunga lokola biso ba mususu on a besoin ya koyeba liloba nzambe on a besoin ya connaissance sur la parole on a besoin ya koyeba kotanga bible on a besoin ya koyeba ko prier toza na besoin to luka nzela lola et non pas toutes ces histoires. Toza na babitumba na ba famille, toza na babitumba na ba belle famille, toza na babitumba na ba église, toza na babitumba na ba lieu ya travail, toza na babitumba presque partout, tozo vivre dans un monde à problème. Connaissez d'abord yako ote biloko wana nyonso ke ba biloko nyonso to bandi obolande. Et sikoyo soki omoni siko mwana na yo bana na yo ba oswana opesa bango conseil ni. Moi ça me gêne parce que ngane naza boye bandiko atata ngona ka kosa ba analyse nanga. Namitia kanabi na kendaka église il faut na refléter image ya keno ya mosambeli. Je me gêne beaucoup mais voir ba pasteur lelo ba komi azo telema na cher ko loba bambwakela eboye gloire bozo zanga moya ko maîtriser gloire wana bozo zanga moya ko ya oh mais non bozo tiaba na nzambe wapi. Mibali o baboya kata basi na bango bakende na ba église na ba makambo boye to pesa bango raison n'est-ce pas la grande famille bandeko eza juste na ngai na yo quelque chose na okelo bakeno ezo interpeller biso na ba makambo to mona na basali ya nzambe oyo akendaka église loko biso to kendaka église ya bien ozwi ya mabe ko zoate bandeko
nde eloko conseil nga na kopesa parce que tokendaka église oyebika te kende kosambela na ndako prière d'ensemble ya okende église eza mosusu neti nga nde nazalaka boye nazala bajour na ngai ya prière oyo nga moko lobaka journée oyo na dédie yango kaka mpo na prière lokola na travaillaka sur les réseaux sociaux non journée moko nakendaka na nga baprière voilà mais eza na jour moko na lobaka keno na ozala na réseaux sociaux te je crois bandeko mosusu bayebi keno mama BBC jour na ye boye azalaka na ye te akendaka prière bandeko natikaka ndako na nga nakende église lorsque nakendaka église natiki ndako na nga eza pwani na ndako mpe naoki mpe koprier mais otali na ndako oki ozala so mikangi boye peut-être mwana leki boye porte efungwami oleki boye aotuna eloko boye donc makelele moko boye oh lorsque ozoluka elongi ya nzambe il faut mikanga donc place moko boye olinga ta makelele te ndomona nga na bima mpenza kena na kene église mpenza na vandi journée mobimba soki kolala na lali nake koluka nzambe et voir maintenant bapasteur aosala babiloko moko boye na chair oyo ezoédifie bana te mabe eza kaka ke bozotia biso wapi biso babrebi bozotia biso wapi biso babrebi boyokela mpe bana nzambe mawa basali ya nzambe avec tout ce que vous êtes en train de faire batiraema na bino bozoteya biso bolingo bozoteya biso le pardon bozoteya biso nyonso bozoteya biso bafri ya Saint-Esprit mais na bino moko boza na bafri ya Saint-Esprit te eza koboni Botei biso balobi que non, la Bible nous dit ce qui va bêti au gifle na litama côté pesa pe côté ba bamba ba mamikayo. Selon la parole de Dieu. Humilité précède la gloire. Kaka bino nde bozote ya biso. L'amour du prochain kaka bino nde bozote ya biso. Problème est dans zela na yo yeba ko gérer parce que eza diable. Tant sous bénédiction na yo diable aye nango boye boye il faut ko yeba ko gérer situation. Parce que bino basali ya nzambe boye boteyi biso mais bino moko bozoko kamaka mango te. Yango na lobi la grande famille. Il y a bientôt zui ya mabeto tiki. Ce qui est l'autre romona sur les réseaux sociaux bato bazo pensa ba live 2 heures du temps. Ba tia pasteur Mike na miniature mabe. Ba tia ce qui kisikatenda ce qui nini nga na basali ya nzambe na ninga nanga ko yeba bango te parce que soki nzambe asalelaka bango nga mpe nzambe soki na mikotisi mpenza nzambe mpe akosalela nga kaka lokwa bango bafemme tamarke na mobali na ye koto oyo tomona baomatisa basali ya nzambe na baminiature est ce que eza propre basali ya nzambe bakomi bobimisa video abimisa video mwasi mpe kuna azoloba mais eza un moment oyo akotelema azoprier bandeko omoni mosali ya nzambe soki tomoni lelo ndenge ezomata ezokita pepe congolais atelemi azosala ba live sur basali ya nzambe bino moko nde bozomiboma bino moko nde bozomikanga singa tomonaka bango kaka nde tomoni bango na baza basali ya nzambe kaka toyoki kaka kombo wana me baza banzambe te soki tozwaka bango banzambe te me toyaka kosala baanalyse te toya kosala baanalyse te c'est parce que jusque là tozo considérer bango lokwa baza banzambe baza basali ya nzambe me baza banzambe te lorsque je dis que non baza basali ya nzambe me baza banzambe te c'est-à-dire que non basumukaka ka ndenge yo sumukaka nde bongo mpe bango basumukaka siko bango moko kutu nano bazolata nano eloko wana te ya koloba ke no toza basali ya nzambe to se comporter boye liboso ya bato non eza na babiloko mosusu toboyi te bosala ngo ata na kuzu ke boye oyo bo répondre bato kaka publiquement na life bozo répondre mosala ya nzambe mosusu o bayeba oh my god franchement en fait moko na bazambala na nzoto na bakipa na banini ya tuna etadamu na ye yebisa ye tiela biso video wana mobimba tia video nyonso mobimba la fille de Stella Ndimba. La fille de Dodo Kamba. La fille de Nazo ne suis pas n'importe qui. Tuna Denile Simon. Monda lelo to so fanda yo. Mutu moko ta ko yo maboko n'importe comment. Etenda muna yo to yebite. Vina yo to yebite. Otabo ina nzambe nengini to yebite. Na ya mutandi botsa maboko. Salité. Ngotama maboko. Bien aimé. Problème eza awa to Satan ayebi esika aza. Ayebi esika akui. Nous allons nous retrouver encore dans la prière à 22 heures. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Paix et grâce à vos demeures. Je souhaite que la paix et la faveur vous accompagnent. C'est grave, hein? C'est quoi l'atmosphère?
est-ce que Saint-Esprit est qui na contrôle ya prière na bango? Saint-Esprit est qui na prière, est qui na contrôle. Ah, bandeko. C'est grave, hein? Bon, vous avez dans une vidéo, je ne sais pas où est-ce que j'avais mis ça. Je ne sais pas si c'est un toujours mon makambo est belé na l'église. Donc toujours ebate basali anzembe mutuna mutozo bimana na nani na ye mutuna mutozo bimana. Donc confusion moko totale. O ezo sepedisa bisote. Pasteur Mike kuna telemele kwa alobi et puis ayeko kota na langue soki langue nini yango. Est-ce que nzambe bandeko ngaelekela kinga kotoro soki nini yango abetaki wana yoza na kanda mais oyeko parler à langue. Non, c'est juste karatolo babandeko quelque part. Oza na kanda des choses au telemela, ozo lobela muto asa kufi. Na kanda na elongi pezo ozo tala déjà boyekeno o eze longite keno ya muto azana esengo. Na kanda oyeko beta biso shikara koto soki nini yango na bozoloba. Mandeko, moi je sais que non, le Saint-Esprit a place, le Saint-Esprit agit à la place à désordre, hein? Non, il dit que non, Saint-Esprit a yakana kimia. Ce qu'on a omis tout na, langue o pasteur Maïka Lobaki wana, shikoro kototo bozela. Dakumuda ozalaki wapi? Après, je suis comme mal placé de parler pour quelqu'un qu'on n'a pas encore enterré. Paix à son âme. Mais il faut apprendre à dire la vérité. Je n'ai jamais rencontré Dakumuda de toute ma vie. Je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Frère Dakumuda, quand tu dis ça, peut-être pas une longue émission, mais dans ton cœur, on y habite aux Okosa. Ibro setele yamana, kla yamana ndere babo sakayama. Oh, la grande famille. Hey, Nzamba Sungabiso. Langue wanandesco, parler en langue wanandesco et les kelinga nzambe langai. Mais à ce que je sache, je sais que non, nzambe abiso za nzamba désordre. Le Saint-Esprit tango kitaka. Et ya ka place où kimieza. Pasteur Mike azaki na kimiate, avec déjà na kanda. Siko langue ane uchu wapi. Bandeko. Eza pasi. Siko ya lobi langue, à parler en langue. Mais quand Kalisusu, pasteur Mususu, bandeko, non, Tolanda, Tozong, Naozongela Bino, Tolanda, pardon, Pinza. Soko Teo Bani, Korabashika Papa, Yabashinderere, Korabashika Baba, le Saint-Esprit vous touche. Ndenge na saliao, na lobi alang, ngayo na fabrika quoi. Ezamudi musantu mutosimi ngai nazo bandire ufabrike lisusu karabashika baba omoni suki na te amateyo te na zeki pa aventurier ola ba tata wan na sala abilo oyawo bo ola banini pasteur na biso o foro alang nzo ande na sala aventure ndenge moko ba vie wana basalaka est-ce qu'on peut comprendre que basalaka aventure loba na to comprendre que aventure frère na ko make aventure bien. Personne ne sert micro kuna. Tika to sunga l'église de Dieu. Maman betango pesa. Te au moins que c'est faisable. Mais ça aventure. Ondoshika baba ye kamene waka. Oyoki. Ye kamene shika baba. Nani musoko mekalanga. Alléluia. Palalanga. Pesa sera. Beta mama. Saint-Esprit. Ariabo sakata yabo zakayata. Iriabo jakayiti yakayabo shekeyete yabo zata. Eriaba sakayabo shekeyeti. Omoni bilo obago salo. Basalaka ou l'église mo quelque part. Oui ou non? Tombole msape mama. Osala oui ou non? Omoni. Albe bando osala ou l'église. Et ça passait pour un don du Saint-Esprit. Elle est sincère. Asalam. Nazana besoin mouton utana ba église meke bilo kwana mususu. Pesa mama kuna. O pesa betangu pesa.
église ezonyingana bomona bavantile eza na mboko ye parce que le tozoloba pasteur ondiazo aza contre bato Mayondoro Santaria Kandaria Yundara Mashi. wana yangu pese toke-moi bana volume technique volume Mayondoro Santaria Kandere Bayandura Bashiterebe. Mayindura Basankaria Kandere Beshinderebe. Uraba Sakaria Kandaria Ndoro Basentere Kandere. Mayondoro Santere Beindoro Baindari. oyoki merci mama zamba pambula yo so nazotun mama abande oselebile o l'église yemo oleke avec Saint-Esprit awa meki yango awa muli musantu tosibie so boyebisa ngai mabe na ngai na mboko eloko bazoyinela ngai na bominani admettre ba mama boye baza senga d'église esili bazwi bino en otage omoni nga kutu nazomeka ofabrike ezosimba te mpo nasala bavantire wana te mais surtout mama nera beto ozosentir ke otoyokayoka na baradio wana yango wana président yokuta ozosala yango oleka na bapaster yo prezo nye umele président na yango. Est-ce que c'est ça diversité de langue au pôle à l'autre? Au mutu faut fuka makota ba jeune asenga nzambe le bakala pour au sala bilo kwa au mutu ko kanga pas maîtriser ba ko sala na bité suki bo siliki lo olangai. Mets-moi un like et pensez à vous abonner, cela m'encouragera à créer plus de contenu pour vous. Merci d'avoir fait ça. Que Dieu vous bénisse. Grande famille, bye bye. Naboy kokota na mozindo. Bye bye, je vous aime, bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.